connecté pour les partout bozolanda biso na 4 coins du monde bozolanda bon na air o bozolanda biso donc na pesi bino bonjour bonsoir partout bozolanda biso vous allez toujours branché connecté pour Olanda émission na bino o ezala bongo Pelisa Lokito o ezala bongo présenter na M servante na bino Karine Zawadi quand na episa bino émission na bino oyo no mo boyebi nde to pesa ngo Lokito poso ezala émission mo epesa Lokito tende pe bobenga te bo pesa pe ba remarque te donc nde bobenga quand nde bo encourager nga vraiment bana poto bana kin partout boza donc et ça là nga bien vraiment je suis reconnaissante parce que donc bolinganga ce bolinganga te bolinga pe bosala makambo bosala te vraiment na pesi ba merci ebele pa boss na nga nef lumière ngala wa pesi mo opportunité au côté la banda na bino sans audience wa pesi mo opportunité au côté na ba bureau na bino sans audience donc na pesi merci ebele et pas ya boss na nga nef lumière ngala et na pesi merci et pas ya Jerry Connector 207 Nzamba image mutu oyo asepesa bino na image kitoko o bomona rado eza grâce à Jerry Connector 207 donc na pesi ba merci ebele place nyonso bozali na pesi merci ebele et pas tantine Denise place Zolanda biso pourquoi pas na famille Soumaïl nyonso Elie Soumaïl Laurent Soumaïl Denis Soumaïl donc partout bozolanda biso na pesi ba mbote ebele ndeka na lobaka nazala toujours wana pona ko servir bino mais datambola ki mpe abo mona donc naza shenga Shenga quoi. Dolax Bianco, garçon fashionné qui m'a yebi. Michael Malonga Christian donc naza shenga na yambele bino mais ici na bino bo sepela ne mingi na kombo ya 3 jours. Oyo ayembisaka biso ado abinisaka biso kwa na ba green na ye tango ayemba mo mobali odo na ki bo sepela na ye et na oyambela bino ye 3 jours bonjour. Bonjour, bonsoir na ba tout voilà na biso na monde entier voilà quoi. Boni 3 jours carrière musicale na yo ezan de nini papa na wala ndo partout bana posa baeba carrière musicale na ngai avant na bana na pesa présent na Maso Fabro le maître de la musique africaine chef d'État PC Mbote Sikali et puis na souterrain ya lino de BJZ et puis Brian voilà quoi carrière na ngai na bana ndeti nous so banda normalement na banda na l'église catholique comme na Sainte Bernadette na quartier na Mbanzalemba na mona commune alemba quartier Mbanzalemba banda wana et puis to ko sala orchestre na masa na acoustique 10 ans match na masa moko horizon Copperfield ba masa na bele to nous on la force du Dieu il faut le mois de mai on a to ramke et puis muke to kabona na yo ko to orchestre moko ya quartier na biso ko génista après si Bob Zatara Mbote Sikali si tu évoluer na ye ko kota so kia samo ya vena biso soleil wang et ça là qui vraiment que tout tambola est bien té na zobi na quartier donc Maïso Fabro ayo sala amour na habité na femme déjà na za wa na ina intégré groupe si le nom na tout ça tant ya o intégré groupe nini sala que maestro a retenu yo na crinini o yaka nango po maestro a retenu krali boso ndo boa kuneza yaka kumanga motema moto ya kimona ndo boa zizo ekamona yo sigambonga bangidi mbongo jankabidi ekamona yo sigambonga bangidi mbongo jankabidi jimikininga na ngai dalia clervo zambe ya fabrication salaka ngoko ya nzambe bondimela ngai dans le azulenga ya mwana et puis absengelo mo esanga ki travailler vous avez une belle voix et travailler et vous évoluez bien ensuite tu dois évoluer bien vraiment kwa hiyo na kati ya mouvement kutaka banani déjà bazala na kati ya mouvement est-ce que bayambaka ope bien bon nga bayambanga bien nga déjà ye moko maestro alinganga déjà ye moko le maître alinganga déjà bayambanga bien nakutaka seri wana tozalaka na chef mobe lindanda et puis nakutaka ba acoustique 10 à match nakutaka et puis ba Materazzi 6 étoiles nakutaka ba Gisclar Zanotti nakutaka ba Bina Filé nakutaka ba vena biso ba Thierry Migler nakutaka masa na ngai comme pa ya président Watanabe Platangwangi et puis voilà na ba vibrator ba tabosh ba dada nakutaka passer c'est dans ngamna yamba bon mais ndeni mutu o ayaka ka yo yambiye mais
ye ayembala moko abotoli bino place akomi capitaine donc eza nde donc asala ye fabrigas eloko moko bobe donc aconvaincre ye na façon azoyembela to eza kaka ke eza oyo wana te capitaine eza monseigneur dango moto apesa ye brassard po ve na biso bil areconnaissant na babosser ya bien ya bavoi na ye comprendre ya bavoi na ye apesaki ye brassard po voi na ye ya monseigneur omoni ntango tookende biso tookola ti bagrand porte tutuka luji bazalaka biso tozalaka te bagrand porte selos cram bazalaka biso tozalaka te lelo biso mpe toye selo na monoko na oloba 3 jours bavi na so bulgare sa bati baloba 3 jours monseigneur amonaki no te petit enfant na récompenser brassard voilà donc bile apesaki brassard na kolandisamaka ndenge ayembaka na aya ndenge azwaka ye eza te ke parce que ayembaka kitoko te mais eza nde parce que azwaka bile aza na bon travailleur aza bosser oda monseigneur dango a reconnaître fo ozala bosser et puis biso chez biso so yo okuta batravailleur babon travailleur baguerrier na baguerrier basoda oyo tokolobaka te sans tosalaka mosala te biso toyaka nano na baboulot ya bien makambo na oloba venanga fabrice mola trop de car ayebi yango bato ebele bayebi ke light music villanova totravaillera bien fort et puis tozobosser tozopréparer album ya groupe cursus l'album du groupe omona te j'ai mon corps de cou yango oyo epuis nana bone na nga nabosani nde sikoyo converse na ngai Allstar naye nango te filme te po Allstar eya te kua oyo eza attitude cursus dans studio yango esila quand rendez-vous opesi bana king bana poto rendez-vous ya album na bino esila quand ebimaka album na biso tozobose bien bazalaka prêt pour le 2 juillet le maître agi pour maître aobimisela biso album na biso tosala ngo na one tête de record le label du maître tosala ngo wana le 2 juillet bato tout bazala prêt tobimisa album na biso komona cursus l'album du groupe Kenny Mumba Armelo ayebi Karoje Rosala Man bébé Nonesa ayebi tobimisa cursus na biso le 2 juillet totravaille toapresse te toane prêt voilà oza sur mpe ke na album o fabrigas apesi bino esimba les savoirs oyebi ekosaka te biso toza wana te po toyesa bato ke tokoboma mokili te na tokosalaka mosala ya bien po tosepelisa bamori ya la bonne musique po tosepelisa baafricain tout biso toza wana te kaka mpona république démocratique du Congo ya pays na biso mais toza wana mpona kosala fierité ya Congo na Afrique na monde entier voilà. Daniel Boulabanga na Belgique bazolanda biso na Jean-Marie Kof na kati ya Bruxelles donc baza na posa osela bango ndenge oloba boye baocomprendre te ke eza yo bana posa bayoka ndenge opelaka donc opela ndenge opelaka wana rabi bokolo moto ya moto turo no boka ti turo no ke no bona banimation trindo so comprendre tant na boka boy baba bato babike voix mo eza studio te aye beta on ye yo kaka ye travailler donc de toi tout ça focaliser trop kaka na travail non
to travailler ma dire pour to ça va mourir à la bonne musique ba son bien voilà. PDG Smart Brandon ozolanda biso na ibiki ozolanda biso ya osepela musicien na yo olingaka ye osepelaka na ye lelo don na yambeli yo ye pourquoi pas aussi hein Michael Malonga Christian na kati ya Canada do ozolanda biso na studio bozana ba peso générique mobimba to kanda mudamu ka surtout aba soda biso toza ba tongo déjà moi je suis surtout la chance to binisa ba puis tout c'est que ça bateau balinga barumba ya bien ba ben de ces festivals et puis na ngai fiston ça comme le patron avec mambo qui 3 jours ça la bongo ya bien zemo bien izawa na ba choma palata avec mambo tout mambo bien nyonso ya bien ba weston chifundo na Rwanda ba bien mo on sala ba boulot ya bien dans générique mobimba ya yo nzembo zali générique ba générique pour nous monter, ils ont bâton d'ambiance, tous on a trois soudés, bâton et à souder. Nous avons la batterie. Nous avons le bord moto bien ici. Oui, ça ici. Il faut louer dans nous dedans. Tout le ballon dedans. Bon, côté na outa mana ba crime sous. Côté na ye, na boire sur n'engé mort tenir dans nos bois. Omoni batutu bayiga non animateur so bo ali ko fosa lega na sala wana duro na memba animation diringue o maso fa gravité 3 jours bayibi ke batutu ko luji basala ma c'est le scrum basala yo sala angle mususu créer mode mususu ba animateur bazwa makamu mususu sko ba yo kama ba animation diringue l'animation mon séquentielle pour moni to beti ba générique trop tout ba bini ba tout ba comme so ba générique na biso jusqu'au to longwe kuna to même bon na ba séquentielle animation séquentielle oh ça ba animation séquentielle ouais ça ba animation dringue non ça non bon non dévoilant aussi on dévoilant on pose ça ba animation dringue et ça ba séquentielle yango bana ne te si la ne te bana Just Crézien nazolanda biso alobi pourquoi ba générique na yo za na voix kitoko yema mais ba générique na yo simba te pona nini ils ont un générique mon côté na hit sa musique ya Congo depuis bande sala inani j'ai la guerre tout le monde wana boyemba ki ango d'ensemble mais net générique na yo za nini motema moto do nzembo mo kitoko o ke donc so donc il fallait écartonner donc esimba te eza nini kisi mukie to manque ya promotion biso to na mama kisi te biso yemo maso fabra lo ba en tout cas biso to kinzambe te boko c'est l'ensemble makambo na sima boye na lo bible webi na mo satan na o ba dokumisa aibi nzamba azali aibi nzamba mo kunzi na ye et pourquoi biso moto ebi ke prêtre ba prêtre mo kunza ma moto ali to kumisa moto Moussa nyonso sala so chauna nzambe et marcher bien to tika ko mikosa so yebi nde ko sala musala ngo bien te o bana o mitungisa ki angai so yebi ngo bien o se déranger trop te po yebi ke ngana yebi ngo o ba mama boye fo ba ingénieur Michel ba ko baloba o ngai dana yebi ke ngana bosser ba moto isa ba générique ko sala makambo sala ba obino boye ba kite ngana e ba ki moto sama sala ki mambo yango fo sala après tu vas rebosser tu peux si ba G donc carré donc ba tu ba donc et sala ki makambo e sali après boye ko rebosser parce que vous comprenez que na nini motema moto e simba kite yango siko boye bo rebosser donc parce que siko ozo sala pe est-ce que ko simba parce que na moni olobi ke ba peso chance ba chant na ba générique mobimba est-ce que ko simba parce que motema moto binicité na o pe susu apa biso so ito binisa te wana ni ba binisa chaboye nani depuis que zo binisa brigade sukolo ba te parce que moto o be a dindisi fabrica c'est ça vodine conscient oyebi ke te robino na bana donc mona na zo binisa mboko za conscient atie fabrica penza chaboye
nga na ma moi te loba bon bon monde faut voir ma mon moni biso to ça on a te pour la comparaison biso to yebike le savoir ne monte pas boyebi ekosaka boyebi mpe soki eleki bokomi kokosa biso parce que eloko malonga bosala so eza te bokomi kaka nde koloba mingi biso tokoloba mingi te biso tozala te po toloba biso toza po tosala boulot yango toloba ke bazala nde prêt pour cursus arrive l'album du groupe eza te baalbum présent azalaka babike te oyo eza album ya musicien te aza album ya groupe ngana baka ndende po président bayiki papa mabi atikeli bana bitumba mais bana bazala bango makasi te sikoyo do ndira miyebelaki na ye déjà ke atikeli bino bitumba ayebi ke bwana bino makasi te banani bino bana ye biso toa fort moni tolingaka nete tolobaka tro komama oloba fo kopesa ngo baporte parole balobaka bagina pmf fo balobaka bamako mopandisa ngo biso te nga aza wana mpona apesaka bato voi eno mpona ndo oyebisaka te omoni ngai na te nga aza wana mpona apesaka bato voi ata napesi vo bato bayoki bato tuka comprendre bato fo baloba fo boluka bango kote ndeni baloba biso toa balobi te biso toa babosser le preuve en est double album depuis musique ya kongo ebanda ezala te double album ti lelo ero toza na yo soki na bahits nyonso oza premier te eza deuxième ezali sute longo ezali soki otia yango te otia suwa kende na baboîte tu na banet club tout ya congo ya afrique obeti après okende wapi sans maestro fabro musique ya ti yo moko oyebi yango semble ya ti comprendre biso tozalana te mpona oyebisa bato ke o te biso tokoboma moki te biso tosala nde kaka misala ya ye po tosepelisa bato domuna debundesa yebi po tosepelisa bato bato bazala basepela na bamusike comprendre bazala nde kaka calme bazala prêt tocontinue kosala bulango mo ntango nyonso soki touti toye tobimisi double album epesi badisque d'or comprendre badutu ekomi disque d'or yango mpe boto omonaki mpe te banini mais disque d'or yo mona yango te baplace bapeselaki mpo lelo ekoma nango kaka na kongo moto akee na ye asalisi eloko na ye na mondele moko boye boyokani oyo te nango tozwa disque d'or donc même pas disque d'or epesamaka fo oteka comprendre na biso vérité yo moko oyebi ke depuis ba 2016 2015 2014 bato ebele na makongo wa bamisien ebele balelaka o baafricain boye banani oyo baleki biso baoloba na minoko mais faut kotravaille biso tooloba te tokotravaille biso c'est mieux bango nde balobaki no disque d'or na bino eza ya boye oui mais o biso toyebi ezaki no topesi tozwi disque d'or biso toyebi ke tozwi disque d'or eza vrai disque d'or ya solo po bapesa yo yango opesa ngai chez biso na palinga na disque d'or nga po ngai elingi olakisaka no nga na participa nga na disque d'or sikoyo ya faux bapesaka moko ya vrai bapesaka na bato so oke na bastudio nyonso o biso double album esalamaki na kongo awa ndia azwaki ingénieur simplice jazz azwaki après fo yango eza owa congolais nde alingaka kondima moninga na ye congolais alingaka nde aloba mabe ya moninga na ye akomisa mosusu biso yango eza susi na biso te biso susi na biso ezaki bato babinaka basepela musike ezala bien na mboka makambo ya la vrai bane elekaki ya bato tu baolela biso musike eza kokita toyawa ta mamango elobama susu tiako musike eza kokita elobama kaka elobama te poko ezolobama soki bosala mosala bato baondima bino soki mpe botravaille mpe te moto mpe moya ndimo eza te parce que neti pour le moment toyebi ke na congo a moto aobinisa eza robine mais so neti ezali na temps oyo fabrigas mpe abandaki kobinisa wi ezali na temps na ye mpe abandaki kobinisa tondimaki ke mpe fabrigas mais pour l'instant siko robine atie boye non même pas moni kobinisa eza esengo ya musique ya congo
puis bah congolais il faut voilà c'est mon aussi la mission biso oyo loba karate sans tout ça le biso tout ça biso tout ça na te pona mambo basali boye te oui carré pas de fois bina pas de fois vraiment babina ba congolais faut avoir un sentiment musique na bango ya mboko le congolais amtia mabete congolais asepelaka na mutu o azo bosser mutu o azo travail neti koto ochota trace musique omoni ke batie nani ndekola biso donc nani faire ego la musique ya congolais donc ezobeta partout parce que neti boye nani aza lisusu te boza lisusu te na trace donc botikeli ka charge nyonso botikeli charge bacongolais botikeli jésus banani bafali Jésus de Nias na fali président fali totali Jésus de Nias fali mpe aza na kati ya mama biso mpe tolekaka na trace afrika oyo omoni eza nini biso na biso bacongolais na bino tozalaka na complexe moko ke trace afrika tobosani mpe ke rtnc eleki trace afrika oyo mpona bacongolais non rtnc eza télévision internationale omi na biso ya nini toaka na ba monja biso nyonso tolekaka eza sengo na biso neti botokaki te président na biso mpe rigola abimi meilleur voix meilleur artiste africain eza esengo na biso bacongolais oza mawa na biso te toza esengo na biso oyo oyoka mawa seke ye ayebi yango sikoyo botikeli echarge ye kaka adefandaka bino to bolongwe na banini biso nyonso tobike todefandaka mboka maeso fabre adefandaka mboka tro makasi comprendre ya makasi ya niveau ya on niveau mutu moto akoloba o te ya on niveau bayebi bango mo bayebimaki te maeso fabre so atelemi wana aza maître na biso bayebi yango toboya aza nani oboya bayebi ke wana aza maître bayebi yango comprendre pas de blague o soki ndenge nini bate totikeli mutu te totikeli mutu te biso tozobose bamosinzo ezobetana batrace mosinzo nzembo molo oyo bacongolais te clip mo ya kafu oyo bayelo oyo bacongolais te bazolobela yango te po toloba malamu nalobi boye nani international elombela olanda biso alobi bino nyonso donc boza kaka le 2 juillet contre maître vibrator chef na yo alobi ye mpe le 2 juillet ele marabi ye mpe alobi tembe na foi le 2 juillet bino mpe lisusu le 2 juillet donc boza makasi le 2 juillet wana tala Christian Etape Bokar moko boye donc moni makambo oyo po barevoir bien po le deuxième jour baloba na monoko le 2 juillet wana déjà neti air marde aolaka bino déjà le 2 juillet contre maître babi le 2 juillet bakobeta na foire le 2 juillet mutu nyonso azobimisa album bakobetabino sikoyo album ya bana tiko nazobanga album ya bana tala nanu mwana ngo amokie mokuse me bongo na travail eza bana mosusu omona ta ye molai mafufo adama turo alema nzoto likolo olia ayebi mosala te mosala ni kaka kosengaka bato bambongo kobebisa mosala kobwakaka bato turo baosala mosala te batikaki album ya bana basalini bozwaka bana nyonso te kwa bana mosusu oyo bamayele te biso ntango pere aofuta mbongo bokende nchiki tokendaka nchiki banayi batikaki balbum ya bana yo moko oyebi ngano te oyebi ke album moko tioleka tout de suite la esimbi te yo moko oyebi sikoyo bazwa ngo te kelokwa album moko te wana eza album ya bamusicien te wana eza l'album du groupe comprendre wana album ya orchestre soki ya accompagnement te wana eza wana te wana eza l'album du groupe y compris maestro Fabre le maître aza biso tu bagina mpe mef baétudiant picho boussole baya dudu be satan baya christian de corne toza na même album sikoyo oloba album yango esimba te nde mabe
pourquoi le Congo so bomba tato boy bazolo bake le 2 juillet ba obeta na fikeni na voir ba bimisa album ta le président fallait lobby ya ko bimisa album ça va tozelaka le 2 juillet omona Cursus l'album du groupe Corps de Coupe surtout ça on a déjà topé ça va tout que Cursus est l'album du groupe ali ba Christian Tafo ba Maramboyo ba Fabrice Mola Tronica Fisson Saïsa comédien patron donc bango tout ba Marambo que biso on t'attend pas on agit biso to tatona te o data mo yango yo te to ba dinano to tate quand on connaît on connaît le savoir ne monte pas donc mon to aye bandé non ça nyango fa ka salo ba eh boyo ebiteke boyebe ko sarate yo ebiteke boyebe ko sarate 3 jours est-ce que aujourd'hui peut temps ya koyoka pe ba musique ya baninga oui ebele ya bana ebele ya wenge maison mère wenge BCBG ya bokasa tout ya Congo Zaiko tout nani mama ba tantine Denise avocat munene ya olanda biso lobi ana poso bote ya biso ka jeune donc nzembu moko o olanda na ni epa ya kobino mundibi na kati ya chiffre 9 donc crime moko o moni sepelisa na kati ya chiffre ngana yebi sko bor moko sa mwana Denise na yebi bor mo nanya ibelinga manu matondo nanya ngapa na delenga ekwala na mokongo Nazoka badi alobaki akeso biloko akozonga nazoba botelanga na jeri tozokende na nini na chabo na ba dona ba biloko wana na poseda tenga na éviter ngasko fo na raisonner héros papa we mali kuma ni vimuze c'est qu'on répond à la question na ngati ngasko fo na raisonner papa we pourquoi moni biso nyo sotinenge to beta musique lelo ko ba papa we bazalaka Yalelo nakanisi ya mingi mama nyundo le jour anniversaire nanga ekomi pene b'invité bakolia bakomela masanga ya kutu artisan nanga ozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelanga carte de verata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois 2 normalement fete lela ezali eya comprendre ngana funa raisonner mabroke na ndo raisonner mamu boyza non même pas ngande boya papa we mafuna raisonner ba fina so boulantou ba Al Pacino ça boire fort allez gouverne madoda dodado hey madoda elangeza molai ça va Daniel Moulabang na Belgique na biso lobi oyebi ke beaucoup matin na coach ba animateur wafuwa ke lotu na coach benga coach ba équipe nationale na biso ngana tuna wana eza makambo ba musique ya ba jogo donc ya lobi na ba na musique pe beaucoup matin na coach ya ba animateur donc yo lo ba ko na yebi eta oyebi yango yebi eta na yebi mama na tala mama wana ya papa mama utungani te na fois ça la bêtise na bango na mais ndeni oyebi ke bozala na capitaine ya bazani po bango tu ba yebi ke kapo bino tu pe boyebi ke coach aza awa est-ce na na azali pas rodi au midi bien bien pour il faut travailler fort et être animateur maintenant podium mo cracher pas na concert de exceptionnel sur coach mais ça va bêtise à pas là ça va animateur na wana nickel tu bana na wana ça na bomba je na niveau ça na bomba blague ngana na niveau ça na bomba je wana bango moko na ki coach na nini abi eme na 3 jours rolo bataille l'autre sûr ye moko kende tsana ni mission ebisa relax e o rolo batani ani o animateur à niveau na yote ngai ton boka na yebi nini no sa bon basa ba jena ba ondenga masala kuna basa mama kuna bêtise pam ngana za pona musala
nazawa te mpona koyebisanga mambo coach soki nini afantir ezanga ntina capitaine oyo boza na yo ozonzimaki aza capitaine abwaka cri moko bapesa ye bwansakoma capitaine mais yo boka décrit jusque lelo moni ntango toya boye nga naza air force wa l'avion du maître air force wa soki yo moyebi avion wana eza ya nga naza air force wa sede aza kapo comprendre biso tobimisa biso toza na bataillon d'ambiance eza blague te baanimateur mo baye lelo basimpose makasi fo bazala no na koyoka bayoka nano batikama bilo baloba bayoka no mais air force nawana eyebani te toyebi kaka ke kati nde azali ye moto asimbi light musique nga naza l'avion du maître nga naza l'avion du maître air force wana comprendre c'est dans la carte comprendre bataillon d'ambiance eza biso tu ngamoko tu seda tu archi tu phrase tu sabalo kuti bataillon d'ambiance bato bakolonize nde Congo na animation aero batikaka blague apampamba surtout moto bofina ye mpenza nde sabalo non même pas c'est un grand bosseur na kuzu nde bato bayebi madodo akenda do soki bosalaka eni wana bakisi moko bino mais kisi sikoyo aseda ndenge ezofina ya bino do nga nayebi ke avana na buka na ntongo avana bima libanda nayebisaka nzambe merci nzambe epola mosinga na ntongo batelanga journée na ezala malamu ntango okende osala mosala na nga nasalanga malamu batela bacollègue na nga nyonso na lider na ngai voilà donc nyonso tosala fo totyaka nzambe ata nganga ye moko ebiki nzambe aza epuis asambela tomikosaka te yango eza problème ete biso lisola lwanda kasi tomoni ke na atlantico kuna emelaki bino okende donc eloko moko mpenza bana lwanda baza ya kolela babi eloko malonga mpenza bosalaki kuna eza biso tokenda lwanda kala tokenda lwanda kala oyebi kala babi eloko malonga ane passé eloko malonga bosalaki kuna eza te biso mais bozosela biso kaka touti boye toke biso tokenda kala ane passé 2016 soki overfie bien na bayoutube tali année passé bato babetaki atlantique talima bien yo moko omona le tolobaka biso tobetaka danger te bamosusu bazwaka baconseil na bango eza na ba 2 personnes batie molili mpo bato bamona bana baza ebele na balbum mosusu te ezosimba ta tosaka force esimba esimbi daya te bato bamoniki esimbi te mais tosaka eno te esimba mais esimbi te ozompa baanimateur ebele mpe boolobela babwaka pa ezobeta te oyoka ta bagénérique eleka wa 4 générique 5 wa tamoko oyokanisi mpo nga yebi moto azobi bato nyonso bazobwaka ezosimba sauf ka ekeye motema moto nde esimba ye te motema moto ebinisa bato fort ya fort sotai na bayoutube na bavideo mpe omona bato basala don bavideo ya kafu eloko eyebana so esimbi fo bavideo esalama banini bato basalelako mambo ebele oyebi na cnn générique na bango ti lelo ya motema oyo olobi esimba te wana baa bato ya boite bayebi même pas yakuti bongo te eza eloko oyo ezala ya bien mosala ya bien comprendre mosala ya bien motema moto eleka kala mais ngai lelo aso na lekaka nayoka betaka lelo sikoyo toza na poison epuis antidote double album g si lelo baobina na bango carré vision oyo ezala nini na musique congolaise vision na ngai ya liboso yake baanimateur bazala poli bazala baimpoli donc bila baanimateur baa baimpoli bila baanimateur baa baimpoli bafingaka bato bamakaka bato pampamba donc
nga biso nga liboso yake musicien et puis animateur aza voyou te animateur aza oyo toyebi obenga kala batalako toza bato oyo tomemaka message na musique ya show comprendre teyaka mpe bato donc ngolakisa te gana toza d'impoli faut se respecter to respecter mpe bagrand na bakri oyo bobwaka bakri ya salite wana yango mpe ezalaka mpe bozala mpe baimpoli kobwaka cri insanité ou pas insanité là wana motu nde moto asala ke moto aye ena moto oyo abwaki cri na explication na ye mais komanke bayaya epuis kosala ba nimporte quoi donc yango tokomona animateur mosusu yo mona ondire moto ya liboma aza liboma te maa moto asolaka mpe na bato mpe aliaka mpe avandi mpe bien parce que komoko banda okosa bazoka moto mpe esalaka bien yango te nde 3 jours soko abwaka mwana biso nde navandi bomoto yo moko bike basera tuve teke eza yo po nayebi ke naa nano aparti aza mwana ana baparent aza mpe camarade ya bacamarade nanga na mpe petit frère ya bagrand frère na bagrande sœur fonga mona banda na komipesa kilo ava bato bapianga kilo bapianga valeur mofona se respecté osona moike melasinza koma otala misato pesa biso bato esalaka misala ebele mama soki mama azolamba biloko ya balolaka lutu na nini elenge ya mozabi elanga banda mitendo comba tofinaka na nini yaye mama yaka izina miziki kongo mama ane biso toza na izina miziki afrika olingi bachanteur zwa olingi moto mbonda kenya yo olingi pianiste olingi krisasolo namoni olinga mingi badanseuse asepaka bango tro akangela bango na chambre zokopwana nouvelle technologie obwakila na posa teke moto asela tofeke afinga te naolobela mambo eza bien kandi bobimisi brator bokomi suka obaki bokomi na usine londeni biso deja tozala usine maestro fabro ndenge aza wana mama soki ovandi na ye ocomprendre ke aza na bongo ebele ayebi oyo eloko oyo asala ayebi nde nini fo asala na motu oyo 3 jours na osala ne nini seda na osala ne nini archi na osala ne nini ayebi makambo wana biso toza deja na usine tozalaka na usine ya musique ya kongo mama toke yaya eza ma usine moto alingaka badanseuse alingaka mingi badanseuse alingaka mingi kota bapele batya pipi obele yasepelaka bango to donc géri convecteur c'est to comprendre mo bakri oyo donc kuna eza usine so linga ba danser so posa na posa danseuse ok na kuna ozwi no danseuse kuna bakabaka donc bana bat boma okaba bango kaka bongo pa ba eza na sensor mais eza usine so ko lingi no danseuse ezwa na yo mais mwana moto ozokaba na yo olingi chanteur na yo nde moto ozoyemba soko olingi chanteur olingi moto abetaka mbunda zwa olingi no moto abetaka sente zwa olingi moto ayemba zwa olingi soliste zwa olingi mpe animateur zwa olingi danseuse bon lokwa oyo osepelaka mingi na badanseuse osepelaka tolo na basi zwa chéri convecteur na oyeba te usine wana badanseuse soki olingi danseuse ezwa na yo donc balider oyo bazwaka badanseuse neti bakofi donc bavibrateur bango bazwana bango badanseuse namoni alinga mingi badanseuse wana kofi asepelaka bango tro alingaka mingi kota opela batya pipi ebele pesa ye badanseuse ye alingaka ne base pesa ye badanseuse comprendre omoni ntango tosala boulot yo osala boulot nanga mpe nanga boulot nanga ntango tosala no place monga na komisio teke no moto okoa yo oye koluka corps mosusu na nsima mosala donc olingaka mosala na yo kosala bolo na yo apart mosala no koza mpe na bavie privé na yo parceke eza te nga nayebi ke yo osala shinga nayo te bon sala lisusu na mosala mosusu
apa boulot mosa musala mususu donc wana ba leader na ngai nayebi na nga te nga nabwaki na ngai donc eza usine comprendre Izine musique ya Congo. Mama, allez, bisous dans la usine. Izine musique africaine. Mama, olingi ba chanteur joie. Olingi motamboda Kenya. Yolingi pianiste. Olingi Christian Solo. Amoni olinga mingi ba danseuse. Ate mama trop. Akangala ba chambre. Obilo bo matumo li makasi parce que toyebi mudune singa ayebi na vie rambo avandisaka nde ba danseuse ne po aboya ka babima badili akangela bango na chambre te to comprendre façon boye bakangela bango na chambre alinga te babima il faut bazala concentré mais façon yo lo akangela bango na chambre donc ayeli nga ba danseuse na yo besa to vandi boy to vandi na merveille maraville ya sembo tesikali abisi na 3 jours nini obo araba chanteur na ba tosima ino bocha kwa tsuko arate bon rappel biso so alinga pe ba danseuse alors madame il y a des besoins même pas ça toujours Villa Nova je donne la light musique Villa Nova azana ebo to yoka ipeke bozoli ndaku ya maestro azoli ndaku do ya ipakangele na chambre ami Villa ndaku merveille aza danseuse aza asalaka comprendre asala musala abisi habité 3 jours boule bisope comprendre na boule bango ko moto alinga mi ba danseuse yemo wabda e baso alinga ba danseuse yemo amiebela en tout cas merci tokomi na suka po mutu yo moko linga ba danseuse oyebi so kangela bango na chambre papa tika makambo wana po c'est pas du tout bon et puis aotika bon to raso abi mon ko sa bomona pe amoza mo bien na sepela na bomona pe mo trop donc bomona mo ta mo isa la kasi biso isa bien tant na bimage alinga mingi ba danseuse c'est pas bon trop moi ça mo chabi c'est pas mieux que ça sur nga zondi akandra ba chabwe Bikamba Souka, mot de la fin. Apparemment, Mikolo va répéter. Donc, Mikolo, tout ça dans le studio après Awa. Non, ça va bon déjà dans le studio. Tu vas bosser ma dire. Tu vas bosser dire pour que ça va bien. C'est bien, bien. Du tout, la bonne musique. Du tout, la light musique Villa Nova. Vous êtes calme. Tenez-vous prêts. Du tout, vous êtes bien. Mourir la bonne musique. Vous êtes le 2 juillet. L'album du groupe arrive. Cursus, l'album du groupe. Caro Dieu, Rosaraman, Bébé Nunes, ingénieur Michel Bab, Pema Forme, Deliko Nzinga, donc Kalaté. L'album du groupe arrive. Vous êtes calme. Tu peux savoir misala bien. Biso to ebinde nini. Biloko nini bolinga. Nanzungu nini bolinga. Tolamba bilo vous êtes bien. Vous avez décidé de bosser là. Voilà quoi. Mon numéro de téléphone. Donc numéro là plus 243 89 95 49 714 plus 243 89 95 49 714 et on a déjà le numéro nanga mtswali nyokomelanga komi 3 jours na ballet 3 jours espace kika voilà. Ok, merci beaucoup. Bana Poto, bana Londres, partout, bana RDC, Bozolanda Biso, Botiko Yamba, animateur Nabino, Bostepela Kanae, 3 jours dans la Nomo Boyokining, à Pesseli na micro Nabino, et a Pessi merci et belé et pas ya nef Limiangala, mon boss, Bambote Belé Sikozali, pourquoi pas aussi na caméraman Naya, jury 207 Québec Talks. Donc merci beaucoup pour la belle image, na Bossa Nipete, Jean-Marie et Kofonakati à Bruxelles, pourquoi pas aussi na Lelombele International, toujours le moto. National les Blaise. Vraiment. Donc les millionnaires en kilote donc Mbote Belé Sukozali pourquoi pas aussi na bien merci Mbokani FMI Mbele Ndombe na bosanité Dolax Bianco garçon fashionique na Londres donc balobi na bana Londres salon ezaka ka moko na kati ya Londres salon bienvenue salon bienvenue donc bouke nebo kata suki toko lokola Dolax Bianco garçon fashionique pourquoi pas aussi na Daniel Mbula banga na kati ya Belgique et tonto aimé na kati ya Belgique aussi Mbote Belé na Nef
Nathalie Basakanya, Israël Basakanya, Josué Basakanya, maman Brigitte Deketele, mon maman, donc ma bisou et belé Guia, Nabosani Pété, Tantine Denise et toute ma famille Soumaïl, n'a pas si nous bambo tebele, pourquoi pas aussi Naman, Lolo Soumaïli, et famille Tchène partout, aux attaques à moi, ce qui tourne, nous va tous celles qui n'ont vraiment bambo tebele. Merci beaucoup, merci aussi la famille Issei, Enoch Issei, Roger Issei, Benita Issei, Pamela Issei, do bambo tebele, Bissika Bozali. 3 jours, on a dit que le micro soit occupé là-dedans qui va faire na yo, va va sentir yo quoi. Fan na biso tout balinga la bonne musique, voilà quoi. Donc 3 jours na bino yo. Le 2 juillet Bodara après. Qui aussi ça arrive l'album du maître. Ya mada zama mada zida mada manangai mada 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 ale motema e moto ya ordilo mambuya nangai Fabrice mola trop de car ya e moto e je womoni ayo je ale yaka comment usana e ale la toke mame woza bazaba numo senganciel mama ni mimi ko do pele woza bazaba ndringe toke ah mama yaka yesena